Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. Oh ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Au moment makambu ya politique ya sika. Oh parti AA eza na kati. Oh parti BB. Oh CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme quand bouquet boy. O tina poche voyager na bouquet no partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso na ozo ma biso na kaka. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Global Express. Global Express. Alors Plaza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express. Ils ont une agence d'assir, on va faire du loco, même si on a une assurance bien. Pendant tout ça, ils ont rapidité, confiance, la sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si on a un logo, c'est là qu'on a fait comme nous, qui a un logo. Moto ekipake tumbelo tangonelia Moto na yo Moto ekimoya molimo le fait dévorant Moto na yo Moto ekipake tumbelo tangonelia Moto na yo Mabeti yo pona yo bomoinanga bekelo kona motu ya Talo moko ekokanite na bomo tutela kinga Na kreatire nyonso yo latisa fololo rosa Latisanga bilambane na bombana na bosantu na yo Pipa inatianga mabanzo C'est toi Lambio porte de Paris et Panzana Panzaka Sango Lambio porte de Paris Tongo pokwa na lamuka na bonde l'avenir ya bana Mobola elati libota mokonzi ozali wapi Ngana telikia ma vie dépend de toi Le gardien de ma ville compatissant Adonai Pasia boye silanga te na koma sije ya licho Venir ya bana Mobola elati libota mokonzi ozali wapi Natelikia ma vie dépend Soki mvula ebonango kobetango Soki bakangi nzela bipai na lekaka Nayebi ozali mayango moilizi batango nyonso Pona kosuna Israela Malulu Lorraine ML Nakomi kozindane balepesanga loboko na yo na bima Kolo yo lobi nini De toi
ML Malolo, la vice-présidente des Lions de la presse. Moussalande Yangoyo Malolo, femme d'État. Eleli mota molimo mosantoué. On est des massiens des champions. Kembona Miriama ni bangana Dawidi. Il est vivant, yo yo. Partagez, 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 partagez. Mikolo tout ça na congé ya mbala kata congé ya mbala kata écoute sur la palin. Il faut de solo là. Tout ba avantage à congé ngoza nini. Et ça là ba du plaisir, tout ça là ba du mal à l'aise. Malolo ML femme d'État. Lion de la presse ne makambu. Kosina Yuda. Semengi bamona tata wista tu sadisa. J'arrête malangi. Bibiana Strela Malolo Bibi et Panzanate Panzaka Pantaka Semengi bamona tata wista tu sadise. Merci Malolo ML femme d'État, vice-présidente Yabalion de la presse, Poupée la blonde Luzolo. C'est ça qu'on appelle Bolingo. Yango neto koluka Bolingo neto kosenga na communauté. Soki ndekwa kosala loka malamu, il faut te soutenir yango. Tota suzoka mibale po na moni makambo kende kitoko makasi. Soki ndekwa kosala loka malamu, il faut te soutenir yango. To zala na keto te to sungana nde mokili ko kende liboso. Yango wana to senga lumière isengo panzaka video e panzana kaka. Whitney Sengo nazomona yote panzaka video ka kesa la friandise. Kesa la friandise e panzana. Bola sapinda ke bolinga ke dino image mo pandisango ya monene ya mboka. Andrada. Photo ka video. Photo ka video. Photo ka video. Photo ka video. La blonde Luzolo Mawa nazali kusenga yokolo nabotama na lisumu maloba esili ana lelaki naiko mogola. Est-ce que bana nanzambi bazawana bana nanzambi bozawana botsa ba like bo like ba cœur. Les véritables diamants noirs c'est ça les umba 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Paris c'est Zugaka Yamane Moussakoli la mine donvo Nanou diamant noir Dembowe Momwasi ya mandefu atika laka moko na media. Chandrel Ngoma, Sylvie Kakesa la friandise. Ça c'est bien. Naleli Yangone to bengi bolingo to panza kaka sangwe panza na kaka to comme to si ba vacances te.
babakasa mbala kata tokanga bino bapalin esala biso ndenge nini tosolola ngo ti moto na moto apesa mwa point de vue na ye efakasa yango esali ndenge nini isengo makanisi eleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa ba souvenir yokokutanga misala ya moke motema eponi kaka oh poupée la blonde makanisi eleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa ba souvenir. Beau partager 2020 et la makambo nango ya malamu na ya mabe mais biso to toujours côté makambo malamu. Sylvie Ngabo no kwika uki oh Ngabo Sylvie nae komi bomba na yo yolize bama ya bomoi Pichu Codé de coiffe Pichu de coiffe na sengi yo sekuri. Partagez vidéo, partagez tout solo là. Nae komi bomba na yo yolizi bama ya bomoi ondela na tata milio tinanga mokonzi ya Evry na sengi yo sekure la marina fololo mama Ika Eugénie oh papa Ika Délice Alvaro papa Whitney Isengo la joie Patrick Emuzu la révélation n'aimait jamais Nabaya Bisonanga Usana Pembeni Patience casse Patrick Emuzu Mwana Muzu Ezala kanibui bon na banti tokomi na presque na masolo na biso to solo la namoni ba nkunga oyo pe namoni ti tout ça na mwa nkunga oyo ça la moi bien Léonie Sanduku na popa de Bombari wapi baba Pasiranga ekoma oya banguna Esiko ya kobondela pona likambo na ngai Basangani balingi senga na wa Bakunda ngai mobesu tango ekoki te Bakunda Edina mobesu tango ekoki te Bakunda Lekinge mobesu tango ekoki te Isengo na bombami na maboko na yo mame Léonie Sanduku Andrada Fotoka Lumière Isengo mokonzi ya Evry Patrick Emuzu 5 étoiles de love Maurice Mokulu Congo ya sika mokonzi ya Scandinavie champion yo leki bango tokomona musala
oyo za kosala mokili mobimba Maurice Congo ya sika tosala mosala merci balandi nyonso oyo bomesana kolanda mopanzi sango ya mboka le king de la presse na kombo ya Edino Image Edino nasi bozoyo kanga est-ce que bozoyo kanga so bozoyo kanga mo bakere ça la bien parce que na moni ti boko yokati so boko yokanga mo bakere ça la bien Lumière Isengo bozoyo kalambi au port de Paris bozoyo kanga mo bakere pona ye bake bozola ndanga moi baker ça la moi bien na ye bake bozola ndanga. Oui, c'est bon, namoni qui est beaucoup landangai. Namoni penza qui est beaucoup landa. Merci Balandinho sobo mesana kolanda Edino Image mo pandi sango ya mboka. Bo mesana kobenga ngai le king de la presse et ça langa bien. Na bisibino bo comprendre so na bouger na zo lingana longola moi biloko moko apo nga pena. Namona bande kono so ba olanda ngai isala moi bien ouais merci na Bibiana Strela na kati ya Bordeaux, merci na Lambi au porte de Paris na zomo na musala zo kusala, merci na Lumière Isengo ya ba Lumière, merci na Whitney Isengo moning grande sœur ya Lumière Isengo. Merci na 5 étoiles de love, étoiles d'amour et le véritable diamant noir Gisèle Eumba, photo ka vidéo na komona misala boko sala. Merci na vena soko raccord na album ne asikape et utiko ezo bientôt zo bima to sala lango pe émission promotion to sala lango to zangate. Vraiment le lot to solo la moi muke concernant bokono o to sala ngona mboka ya Paris, mboka ya mokili na Paris te mena mokili. Et déranger biso et les lots komi ba to zuba ba congé moko boye o to kanaki to zwati ba congé mbala kata bande ko musuba misana bango lero azana ye pa mama nisha na sipere di quartier a beta mama ko na ye bande ko musu ero azaka na ye pa ya mama Irene Bengazi na Savini sur Orge azombela mo coupe na ye mais condition ya mboka sengi ke to zana ba palais to vanda alors ba couple musu esali bango pe bien et sali que bazongela moi babolingo na bango ba manquement na bazala trop libanda et sali que bavanda rapena ba mère na parler pour makambo tambula bien mais na éviter ce qui déranger ba couple mususu peut-être ba couple mususu déranger bango alors to éviter to kolinga to ba point de vue ndeko moko na moko pendant makambo ezoleka pendant une situation to za nango to vivre depuis dimanche depuis lundi to za qui déjà bah non ça qu'il fallait to kota bandaku ouais azana attestation na ye il faut préciser et pas nini azo kende destination et puis à signer alors ba te type baza o basali pena no yango te ngai lundi na kendaki na rendez-vous aller na kendaki na nga bien na retour na nga na komi na Paris Austerlitz na kuta na 3000 la batele misinga monsieur attestation na yo wapi nga bien attestation na za na ngote na salisi yango la noter. Bah lobby en tout cas à partir à lobby faut ça les sayango pour lobby contrôle les amakasi tout ça là qui n'est toujours qu'on est na moins léger mais tu au moins na ba conséquence nango vraiment que et ça penza obligation na ndekonyo so avant d'arriver na poto na Europe il faut azala na yango na précisément la France mitindo président Macron a quoi ça qui il faut monyo so azala na yango sinote ba ko verbaliser yo okuzaba amende ba amende wana yo mona on était za netité mais za amendement grave po e kolanda yo tina ba dossier na yo lelo biso ba to renouveler ka ezalaka na moi ba problème susu so za na ba nyongo mingi e ko senga mukolo wana ba ko bimisela yo dossier mobimba ba contravention so oyo zwa pendant ozalaki nanu na mukanda te to ozalaki na temps pour renouveler te bako bimisela onyo so wana alors so bimisela so wana tango yo monango somo alors na moment on a pe ozala coincé moyen osala pe autrement de faux futa yango alors bande ko ngai masolo ya
masolo ya nini wana ya attestation wana to négligent ngo te faut tozala nango na bandi bozomona ba contrôle ndenge sala matomona na bilili ba contrôle Paris Barbès na marché bozomona ba contrôle na otu komona ku vidéo mo ba otu ko lancer ndeko moko bakangiye na bambila on dirait azaki na attestation te akimi bango balandiye bakangiye na simbila vidéo na bato ba filmer ba koko moko ya mibangi ba no filmer pe vidéo na bazo kama ku ndenge ni bakangi mutu moko na 6 personnes bozomona ba conséquence ya attestation na yango wana soko zano nango te papa mama vanda na ndako parce que bato baza na mikanda pété o baza ba dossier na bango za mo mobulu to za tetite parce que attestation ka wana bako kango za nango te e ko moni to pe lem sube mboka donc to za ba tetite en tout cas to zo apenda makambango au sérieux so to zongo au sérieux makamna biso pe e kende liboso soki o moni ki attestation za nango te o vandi na palin on va en parler et ça non bien. Alors vraiment si j'ai n'angé zali to solo la na ba maman na ba papa congé o yambala kata o to zu oyo poto ndima ki to koza congé oyo parce que to sala ja ba programme na biso ke ngati lobi samedi na raté fête na samedi na raté on jour raté fête nanga lelo samedi fana za na fête mais fête va pousser ngo date lobi vendredi na ki na anniversaire moi to kendango zate par rapport à la situation oyo. Alors, congé aujourd'hui, na baye balinga misala te ba sepeli na bango. Mais na baye basalaka, on dirait ezape ko pesa moi ba difficulté. Bon, ba misala za bandenge belé attention. Musala mususu yali to salaka, mukande ezate mais o sala. Et pas bandeko ba osunga yo. Musala mususu ezali. Ba patron na biso boyebi kaka. Mingi na lelo na mboka ya Paris wa ba situation eza mo mke mobulu. Alors, so salité, so mingi pe tozala pe na ba économie te. Cela veut dire to vivre na taux du jour na poto pesa na ngoko la kini. Bata kini ba kaseni to leki bango meto leki bango pété. Parce que awa pe to vivre na taux du jour parce que pourquoi na taux du jour? Mbongo to zwaka wa futa biso ezaka juste. Tango ozwango. O futa na ngo place o vandaka. O futa facture à téléphone. Afrique peut zelayo. Afrique peut zelayo. Au-dessus de quelque chose. Ton dimanche te leo toza ba parents, il y a ba parents na biso. Ton dimanche quand te toza mona ka toza bana, mais leo to comme ba parents, il y a ba parents na biso. Ba parents au tika na kisasa, biso ne to koma ko aider bango. Sans biso na poto, bazaka toujours na mo ba difficulté. Ozomona. Ton dimanche te ke biso to bisape mbongo na poche na biso, poto sunga ka bango, mama Rose kiangata. Zala wana ka mama Rose nozolanda ngai il faut ko taper mama Rose kiangata likamola trophée yo sozaki yo bongi na le kumut et bon à tout à l'heure tozana na ligne hein. Il faut to ko tsayo au sa point de vue na yo par rapport ya situation de zanango coronavirus et puis par rapport il y a ndenge pesi biso lelo ke to kangama na bandaku avantage nango yo moniza nini désavantage nango zo moniza nini parce que oza moto na nzambe na yebi ke ba désavantage nango za pe côté na yo aussi. Mais to solo la nka nanzela ya bilili oyo to solo la. Alors yango na lingi na senga na bandeko moko na moko après sa point de vue na ye par rapport ya bokono ya coronavirus et puis par rapport ndenge ba privé biso lelo ba sorti na biso. Tozi et alors ba coffre biso comme ba prisonnier libre. Cela veut dire soki omoni okomi koki nzela yango wana bakangi na bomutu te tambula mais zalande na ndenge l'état sengili ozalela soko mono mikoki na ote mi vandisa milengele to mi batela malamu nzambi toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te parce que tango likambo yaka elaksaka te ke ekoya na tango oyo ekoya pe na mokolo oyo to ngonga oyo elobaka te. Donc attention tout ça, attention. Et likamu mususu soki oluki yango te ekoya nango te. Soki oluki yango omona pe ye. Alors tant on monique ngai penza ne nazala ngaboyi ça ne sert à rien abima ndeko vanda. Biso wa tuzo vivre en Europe, tuza kutu moi bien par rapport à bandeko o bazana Afrique. Lelo yo Fati Mokonzi, président Fati a pesi ndingi sape na Kinshasa kuna ke bakila si lelo kune kangami bientôt batu ba okota na bandaku situation na bango kuna na biso aweza ndenge moko te awa
peut-être bato baosala te mais bakofuta bango ndenge président Macron alobaki bakofuta bango. Est-ce que na Kinshasa siko kuna mama azoluka abimi tongo pole sabana na taux du jour aluki tongo pole sabana soka azwi te azongi na souci wana mama kokufa pe na souci ke bana balie te osomona lelo président Fachi abini ke pona bokono ya coronavirus il faut bato bakota na bandaku basala oyo esengeli mibeko. Est-ce que bakotosa yango to bakotosa yango te vraiment kuna na mboka Kinshasa mbongo zalaka nango ti du chameau du désert na Kinshasa kuna mbongo zalaka nango te siko bandeko na bafifa ndenge nini yango na uchi kolanda likanisi moko ya ndeko Fally Ipupa atindi asali message na ye pona kaka situation oyo toza nango ya bokono virus corona tomoni pe Kofi Olomide alobeli aussi situation yango awa na mboka ya Europe toza pe na ndeko na biso moko Lambi Porte de Paris ye pasalaki vidéo concernant makambo kaka ya coronavirus apesa pe conseil na ndenge na ye. Alors toko banda na Lambi Porte de Paris ndeko na biso tovandaka ne awa na France asalaki vidéo pona coronavirus bandeko nyonso boolanda biso na ligne boyoka maloba o Lambi Porte de Paris alobaki bokoyoka aussi maloba oyo Fally Ipupa alobaki bokoyoka aussi maloba oyo ndeko na biso mopao mokonzi alobaki bo comparer toza batu o toza bata mayele bo comparer nani azana nzela ya bien oyo ekoki sunga bandeko na situation toza nango. Alors na osenga la régie atira biso na Lambi Porte de Paris boyoka na message à Lambi Porte de Paris. Merci régie, à tout à l'heure. ya coronavirus invité kopesa no moto mbote na maboko invité na kopesa moto bizu to sokolaka maboko tout le temps na savon soki okosoli kotiaka boye te vome otiaka boye yango nde moto ekosala ke ezwa yo te mibatela bongo nzambe mpe akobatela yo me biso toza bana Congo ekotikala kozwa biso te. C'est moi Lambi Porte de Paris. Merci. Merci Bandeko. Merci Bandeko. Voilà beauté Kolanda Lambi Porte de Paris. J'espère boyoki quand même pour les lanaye pour la situation au Tozanango. Alors, voilà tout Kolanda Lambi Porte de Paris. Aza moi na poto, moi na France. Avant Dakawa, asala pe ba makambo yomona naka. Tant bon na terrain vient Saint-Georges. Ye ataka maboko na kati ba print na ye vraiment azandeko oyo azobunda trop na communauté ye azopanda sango na ndenge na ye. Alors to landa sikoyo ndeko na biso Fally Ipupa na ndeko Kofi Olomide boyoka bo comparer ya Lambi ndenga lobi bo landa Fally Ipupa ndenga lobi bo landa aussi ye moko mopao mokonzi ndenga koloba to landa. Batata, maman, mes frères et sœurs, Bana, Moté. Comme vous le savez, le confinement a commencé partout dans le monde, notamment en RDC. Alors pour nous qui sommes natifs de Kinshasa, c'est très compliqué, je sais que c'est très compliqué. Car tout le monde n'a pas forcément le moyen de faire ses courses ou de mettre des provisions comme on dit chez nous. Alors pendant ma période de confinement, j'ai une idée. Mais celle, je ne pourrai jamais la réaliser. Donc je lance un message fort à toutes les personnes de bonne volonté qui ont un peu d'argent, à toutes les fondations, à tous mes amis. Agissons ensemble, s'il vous plaît. Donc j'ai envie d'aider toutes les personnes qui n'ont pas de moyens. C'est bien de dire aux gens de rester à la maison, mais vous savez qu'à Kinshasa, ou partout d'ailleurs au Congo, ou en Afrique même, les gens n'ont pas forcément des moyens de faire des courses. Donc il faut à un moment donné
qu'on essaye d'être ensemble et tout aider Batouana. Comme vous le savez, ma maman, la bisona, ma papa, mingi babimaka pour bazonga ranandaku pour balier sabana. Du jour au jour, ça dit babimi, à zoni na bimi na tongo na poko babimi, à l'occupement quelque chose pour la bande de Kobalia. Donc moi j'ai lancé un message fort. La bande de Kogno, surtout les footballeurs, les artistes, les mécènes, les tombons, les bateaux, les bateaux, surtout les moyens, les fondations, les volonté à aider. Je sais que c'est très très compliqué. C'est très compliqué de réaliser une telle idée, mais je pense qu'avec la volonté, qu'on réalise en gros. Déjà, si on prend Kinshasa, une ville de à peu près de 15 millions d'habitants, c'est très très compliqué. Alors mon idée, je précise bien, c'est une idée ouverte. C'est-à-dire tout le monde doit donner moi idée. Il y a qu'au Bakissa. Sur le plan logistique, même dans le plan, il y a qu'au agir, comment faire. Oui, il y a une idée, plutôt confinement et bandit. Et je sais que quand je regarde quelques vidéos, la Kinshasa, Batbazo respecté, parce qu'en fait, Batbazo Bimaboloka, dernier baolé, ça bande qu'on a s'il vous plaît, mes frères, mes soeurs, Batouana a moyen, tout mes kakoyédé. C'est-à-dire, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, moi, en tant qu'artiste, Fali, il ne peut pas. Et puis fondation moyen ma camarade on va agir. Alors je compte sur vous, vraiment tous à ma volonté, tous mes cacoïdés bandés qu'on a biso, tous mes cacoïdés bandés qu'on a biso. Alors ils aide financière, même matériel, même idée, tout ça on a besoin d'ango. On va mettre un numéro pour la bande de Konyo, surtout on a besoin pour aider, pour me corriger façon ni tout mais agir rapidement pour la bande de Konabiso, vraiment dans le besoin, on est le barabachaka, provision en côté. Comment on peut faire, ne serait-ce qu'un petit sac à il y a l'osso, il y a foufou pour la bateau. Pas respecter mais pas s'il vous plaît, je compte sur vous. C'est votre frère, ami et artiste Fali Poupa. Merci beaucoup. Ciao. Mes amis, pendant cette période compliquée, cette période difficile, j'ai pensé à vous, vous qui êtes en confinement, vous qui avez choisi, comme moi, de rester à la maison. Et je voulais, si vous le voulez bien aussi, vous faire le plaisir de vous chanter quelques-unes des chansons que vous aimez du répertoire de l'homme, hein, BYM. Chaque soir vers 20h, 21h, sur Facebook, en live, avec la guitare acoustique, ou Instagram, sur mon Instagram. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais devoir poser la question spécialiste Internet. Et puis comme ça, on va passer quelques bons moments. Hein. Je vais surtout vous chanter les chansons qui n'ont pas eu beaucoup de succès de mon répertoire, qui sont un peu moins connues que les Ngobila et les autres. Mais si vous insistez, je chanterai aussi les aspirines. Donc, si vous êtes d'accord, faites-le moi savoir. Et puis on va se faire plaisir. Voilà, donc restez à la maison entre-temps. Faites comme moi. Donc voilà, il n'y a rien à voir dehors. Sauf le terroriste. Merci, Bandeko. Voilà, Kolanda, Bolandi, Lambio, Bolandi, Fali Poupa, Bolandi, Mopao Mokonzi. Alors, bino bo jige nani asololi malamu na kati ya ba message misatu wana Bolandi wana. Alors, na osenga na ndeko moko alingi a participer na tsaki numéro wana amikoloba avantage nini congé otuzu ya mbalakata ezopesa biso batamisala na batamisala ti ba papa na ba mama to solo la mwa muke vraiment numéro na nga eza wana na tsaki numéro waza na posa abenga to solo la pesa point de vue na par rapport ya message à Fali na par rapport ya message à Kofi par rapport aussi à message à Ndeko Lambio et puis congé na biso otuzu ya mbalakata pona bokono ya corona et lobeli biso nini ezopesa biso ba avantage na bandako na biso nde toza to ezopesa ba difficulté na bandako nde toza ya ona tie numéro wana ba numéro wana mibale bobenga waza na posa abenga to solo la mwa muki na tikeli bino makamuza na boko na bino siko ya Roger Boleba merci Yannick Kayamane Manzo de Panam merci vraiment Pélagie Mavakala waza bongo traiteur na biso ya solo merci vraiment bandi kone so bolanda biso Mirador na moni appel des Ekoti toyo kanano ndeko azobenga allô
Allô? Allô? Oui, tolingi toye ba papa zobe papa to maman. Et papa, c'est photo cas vidéo. Alors photo cas vidéo, en tout cas balandi ba Holanda yo en direct. Il y a Bilengi TV, pendant Sambo ya Congo, ils le komoko. Alors, tonto eba avantage nous allons par rapport il y a congé o ya mbalakata et pesibiso ke meeting de pesa ekwe sami ke to va dans la bandaku congé ya mbalakata. Yo na yebi ko salaka. Bon, yo peut-être avantage nous ali mais tonito yeba yango avantage nous anini na des avantages na yo ezanini. OK. Bon, moni problème ya liboso ezali que conseil toujours pesa ou bien conseil na bokolo bezali biso nyonso tolandana no mibeko ya leta. Mibeko ya leta, oui. Tante basombaka yango te. Oui. Bato mbongo pe baza kokende, ba pauvre pe baza kokende. Si. Mais tango balobi boyoka, botika, il faut toyoka totika. Oya solo ne bandeli to soki on est blague neti je moko boye. Plus le temps passe, plus na d'informations tozotala, tozoyoka, tozomona. Oui. Vraiment to sentir yango na ndenge to seka mwa moke lobi nango ndeko na biso moke to lobi bokoto l'air est grave. Donc vraiment ils a question moko ya makati. Grand merci d'abord na profiter nango pour na pesa les choses na corps médical, hein? Oui. Nous surtout d'abord il y a France et en particulier à monde mobimba on va faire l'effort de façon que bah éradiquer moi virus wana, hein? Apprécie d'abord grand merci. Oui. Et dès que on a France, on a 20h surtout. Nous avons mis à moi la fenêtre na biso trop bête ma beaucoup corps médical na biso il y a quartier nayo, il y a commune nayo, il y a arrondissement nayo, il y a ville nayo, à moi courage, amika kosala, hein. Effort na ndenge zalili. Si. Bon, conseil nous souvient de compter ça c'est zali que tout aucun ba pharmacie ko somba ba masque. Ba masque, oui. Donc on s'en commerce secret. On entend gâter mais namuna monyango hein bon nding balobaka le malheur des uns faut le bonheur des autres quoi. Oui. Na monyango pe bon ndeko na biso kobo kaka kongolia kwa sababu pour occasion on a des cartons à masque moni que ko masque le mona on a 5 € to boita tabatika mo cher hein. Oui. Barbo masque comme le on a 20 €. Bon. Il y a occasion pour naya vivre. Oui. On ne refuse pas. Mais à penser dans le fait que masque zaki na plus wana te bo comme ça on a plus wana ta mundele moko wa zolo belango kazo soko za milongo ide badinga ide bango pena ngi mo normalité na ba famille ngi mo lobi et vrai biso to salaka mais ba oyoyo ba salaka te ou ba za na moi situation boye na famille surtout na ko bezali problème makati zali siko na coronavirus. Les bienfaits à coronavirus, c'est pas une angaïne de réconciliation familiale. Réconciliation familiale. Na ba foyer. Pour nga vraiment na CPI le coronavirus na ndenge. Oui. Na ndenge ko ni beko wane ko timbala moko no confinement. Hein? Alors dire bokanga mana ba palais. Oui. Pas na mo no mo muke mo bien malgré yo mo ka boulot na biso ya kutu ya ba samedi dimanche raté. Mais petit peu moins effort. Na ba couple oyo bazanga ki dialogue. Ko bazanga dialogue, oui. Pour yo mundi mo bon shinga o beta ka tout le monde na biso dialogue ezali na ba couple oyo bazanga ki mo dialogue. Okomi ko semisa ngo peta na moni ya. Dala gaga, yo ba to maluba. Oui. Le bas là papa couple oyo bazanga ki mo dialogue. Oui. Bazanga ki plutôt va profiter. Basta la réconciliation. Oui. Absolument. Et surtout, papa congolais. Oyo to bande ko kutana, ba ngbe to kutana, tezana on a fingi bino to bino ma bete. Donc profiter to sala ba devoir à base. Donc ba parents mingi ba sala ba devoir à base te ba ki parents kututé. Mais kala ga yo mobo obimika yo. Donc beti crochet. Pa mama Irene Bengazi. Ukweka kuna na kata gar kuna bweba. Tango fanda kina kiti. Ubosani. Bana tango na pesa laki tango. RM ezalaki obeti ka crochet na division de ko RM. Ubosani devoir ya mwana muto kotala te.
monya Oui. on doit profiter tout à la devoir à bana tout ete bana na ba devoir hein Oui, papa. et puis les sous affection familiale vraiment kota makati sukoleka Donc, conseil. la vakabasani te ba air moko pe to la vango hein to kitaka ba poubelle à trop te mais to kitaka mo donc c'est ça quoi mais comme na moment oyo devoir oyo papa faut na etake papa face à sa maman be face à sa papa c'est ça non le bien là vraiment et comme vraiment ma papa sali sa maman nga utuna 2 semaines na kolobake oui ma maman air moko ba bozo nga moi si mamuke mais ba père vraiment ko pour la mukana tongo pour laver bana on peut sortir un petit déjeuner pour laver pe basani et on peut manger balai au petit brosse na balai papa au petit ménage et ça quand tu gars pour ça la ménage sur na Facebook quoi pour na ndenge na ya si si et ta ménage vraiment comme mère elle m'a coupé où afandi na vraiment sentir que oui moi le lot vraiment qu'on a fait moi 3 heures mais na simbi sanité si si bon na ba ko ba lingi lo ya suma kasi pour ba plateau ya maki kaka chaque jour bete la ka moi to kaka 2 maki tali les omelette tanga zo la boy bana na chambre na bango balali yo ele vraiment nde balobaka madame servi talaka yo moko donc siko to lo banini ba papa eloko zanga bango bazanga moi eloko mo pona ko chérir ba madame c'est ça non ah mais moi eloko wana moke zangaka parce que botalaka la kayu ba mère veut batalaka mais elle mo biso ba type totalaka trop ba ko sa biso te moni kaka ya wana ki ba père ba profiter ba chérir les sous hein ba mère nakata palais baluka banzembo ba et peut la mère sentiment atiaka ngo kaka de temps en temps tana volume amuke na YouTube mère azoyoka bazonga nanu tango babandaka et ça ba mo bien quoi oyebi ke ba mère na biso lelo yo bakomaka ke bakoma kozwa biso mwa muke mystique parce que babi donc tolobelaka bango je t'aime car tant tolingaka bango et puis tant tolingaka bango je t'aime ya kasute et comment peut déranger bango hein côté wana non mais elle mon peut faut comprendre place wana peut ba mère ba kana raison mais elle veut pas faire na raison parce que nous avons la culture pe qui c'est ni oui na ba kin ou bien na ba Afrique pas de uta olobelaka moi c'est msumbala moko wa chéri na lingaka ou je t'aime olobelaka tous les jours te mais to yebi nde kolakisa moi si bolingo monia ngana ebizo na kokoso te ke ba mère mingi balobaka vous les Congolais vous savez vraiment chérir vos femmes voilà vraiment bana kana ngoko donc moni ke bazo ka kopena ndenga mabete ko bona boite totete malgré ba tanto na bamboko yo ata dolbi je t'aime te er mo baye bakaka ke oui olinga kai balinga tulinga bango bazana ni tema c'est bien alors pour la conclure na photo ka vidéo par rapport à ba message Hollandi ya ndeko na biso Fally Ipupa na Koffi Olomide na ndeko lambio au saisir ni na kachwana bon eloko makasi na saisir na ba message nyonso ezali que tout se protéger oui en tout cas ils ont un message moko ekokotia polémique donc ebinga na kafana mutu te polémique ezate mais tout se protéger oui bango misato balobeli kaka ke tout se protéger pour tout éviter que propagation na yango esala masusu ebele moni yango oui papa totolalaka baconsigne yango wana kaka ekosala ke tobima na place oyo tozali bon na banganga nzambe mpe lisusu ndenge balobi tosambela su makasi oui tosambo tobosana yango mpe kaka te totala ndenge tokobimela si yango wana merci photo ka vidéo likambo ngana bakisela bango na bike donc bato babosana te oui malgré tokangami na baoyo baza na mwa permission ya kobima oui ndenge olobaki yo moko bazonga la légèreté mais soki mwa mungu ezangi pilipili ezangi abeti mwa crochet kaka na gare ya Savigny sur Orge epa mama Bengazi akolokota mwa biloko ya mike promotion mpe ezali na baoyo balula place wana ili bako promotion na porte bakosana kaka bakoyeba yango
Ah, bakoyeba yango. Mbote mingi lisusu na MK. Oui. Epai azali oye aza corps médical. Oui. Topesi mbote makasi quoi. Obosani pete lisanga nyonso tu oyo ezalaka ko esika wana kaka toyebanaka mais malgré tout. Chez Roger Mabwidi tobosani yango te. Oui. On est toujours ensemble. Merci. Merci balandi nyonso bokolanda biso wana ezalaki photo ka video ye asololi pe na ndenge avantage ya makambo yango ezokendele na désavantage nango alobeli yango aussi. Vraiment tosenga na bandeko bokota kotaka bokota tosololaka na mona Paris ezugaka ya man soko za dispo kotaka libela mama na biso Mado Shako micro eza na maboko na bino namonaki mama na biso Mama Rosa kotaka Mama Rosa tobenga na Mama Rosa parce que Mama Rosa akozanga malobati ya koloba tobenga Mama Rosa a meka kolendisa biso si na mwa o yaza nango e osala bien makasi. Bon tous avant tobenga Mama Rosa tous lambi porte de Paris ndeko boute ko yoka pesa message na ye to zoye pe ameka ko yebisa biso nini o yazo kanisa pona vacances na biso o to ya mbala kata. Allô, lambi porte de Paris bandeko bazana posa balanda yo bayoka yo baoti ko yoka message na yo alors ko solo na bandeko balando na ligne siko yo moko en personne. Si problème exact. Oui papa vas-y. Donc ndenge kaka na lobaki na vidéo. Oui. Il faut biso to lukato se protéger parce que makambu oyo coronavirus. Oui. Nous avons comme elle est légère, donc d'une image, les situations très graves il y a au Sakanate. C'est très grave. Donc tout le cas se protéger. Tout le monde norme oyo l'État a moko de fan de France de baos single biso autozala. Alors donc kobi malanda il faut te respecter un mot. Oui. Surtout des Angwana. Il faut tout ça na ote. Vous me faire na palais, na famille na yo. Yango des importants mingi. Alors vacances autoji, congé autoji, et zo belonine, congé en balakata wa pesibiso, et lo belonine. Et ça passe mingi pour na biso tous les travailleurs. Oui. Des singa na intérimaire. Oui. Et ça passe mais il dit mais ça santé hein. La santé, il faut tout se protéger pour la santé, hein, parce que les maladies, c'est grave, hein. C'est grave, maladie, c'est grave. Donc, il faut respecter quand même quoi. Voilà quoi, il dit. Merci Lambio, Alobi. Na kosenga pe na surtout bato na République démocratique du Congo. Oui. Bayoka biso, bayoka message oyo nga na zo transmettre bango. Oui. Bande konanga République démocratique du Congo. Ndenge bozawana bozwa maladie oyo à la légèreté do bozwa ngo penza maladie ekoti na mboka wana ndenge président de la République annonçant qu'il est dans la République démocratique du Congo. Donc boluka bo se respecter ndenge ba pesa no ba norme par rapport que ndenge alobaki na écran président. Donc pour éviter ko pesa na bambote tous la distance à 1 mètre to respecter yango. Alors lambe tout la tabac. Tout la tabac, ouais. Tout la tabac masque. Tout la tabac masque, donc vous respectez le transport en commun à Bango, à Minen, on a beau à la 20 personnes, vous respectez à Mickey, vous à la 10 personnes, vous respectez à nous. Donc, et ça, bien pour Nabiso. Lakini peut-être ba mona malade on ndenge kotika la sika ba mona ka ndika bongo. Alors lambio par rapport à Europe na Afrique comme mboka na biso Congo Kinshasa yozo mona te que est-ce on dit mi pena ndenge président Fachi alobi batu ba respecter ngo to batu ba kokango po déjà kolia na bango déjà pasi il faut ba bima po ba kende oluka bazana ba économie te na bandaku bazana ba mbongo te ba kosomba ba koma ba kosomba biloko po ba garder na palais po et ça la bango ke ba vivre est-ce que yozo mona te que za penza kuti wana na habité hein yo ndimi ke ça moi pas ça vraiment moi pas si pona makambo na Congo po simba parce que
biso ba congolais to vivre na kim to vivre na taux du jour hein taux du jour oui to vivre na taux du jour les appels pas si pour na makambo ane simba penza la République démocratique du Congo parce que mama ko luka bima ndeti biso nde mama ko lisa biso na matete na biso mama fa bima akie na onja matete ateka pona tolia tutanga batiki si donc voilà sikoyo mère wana abima pa eteka ina mbola na onja matete pona aluka biso tolia lobi siko makambo na Congo c'est ça ndenge nini c'est ça siko gouvernement avant à son mokano est-ce qu'il a réfléchi penza ouais c'est ça le problème c'est ça le problème ko yango za siko pasi eza vraiment pasi ya kosakana te donc en fait tout le temps donc Nzambe o akela biso Nzambe o akela République démocratique du Congo oui yé moko akoyeba ndenga kosala ko na situation mais eza vraiment pasi eza vraiment passé à Kosakanate parce qu'à partir de la plaque na YouTube oui ndenge bana IEC la kendaki petit ba moni que ça fermé ba zolo ba kio coronavirus na Congo za ngote boye botika boye donc ba se revendiquer na ndenge na bango alors likalisi onde kona yo fali pupa azui olobi boni ça les canissimoko hasard artiste photo à produire ceux qui bako salata 3 4 5 et que ça la moi bien est-ce que est fortune et pour na makambo na Congo lambio asa mutu moko féliciter lambio na tuna sko question mo yango eloko ba combattant bazela ba yoka na minoko la bango eza ba makambo boité normalement yango wana normalement yango wana Chiko ezanga nini pour artiste oui kanisi o fali alobi mais tout la paix juste ngana sana ngani fani ya fali oui on pas na sana congolais kaka to kaka musique na biso tout kaka to ba congolais biso tout mais les kanisi o fali azui soki bazata 20 na Congo to kabola on la province de fali azam ta ça et si gana kisasa par exemple Gibson mutu ya Bakongo atika na Bakongo ba défend batabako batika na Bakongo to kaboli ba artiste ba sima kaniso fali azui oui to kaboli na ba mboka na biso tu wana mais otambola kitoko sikoyo ba artiste na biso elo ni ezanga po ba bimisa ba maloba ndenge wana bazanga ba conseiller to bazanga ka to basala ngo na nko ça na monté kozanga ba conseiller image eza eloko moko yo moko nano mutu conscience no fait ça là conscience au moni ngani na zaboya na fa na France na fa na Paris oui na zangi na ngaya kuliate na zangi na ngaya komelate si donc na zangi ya kulata te mais makanisi na biso eza toujours la République démocratique du Congo oui comme pendenge tout poser ma question au moni ba musicien oyo ke baza célèbre ou to ba ke ba célèbre ou baza net na mo makoki na bango bazangi ya kuliate bazangi ya komelate si dès que ozangi ya kuliate ozangi ya komelate luka o partager ngo pe na bato ndenge frère na biso fali pupa alingi asala donc azangi ne ya kuliate azangi ya komelate mais alingi a participer na likanisi oyo na problème oyo koleli biso pe na Congo si donc yango pe nazo senga tous les musiciens oui tous les politiciens na batu tout oyo baza ya mbongo oyo ke fali ya to ba ke bato ba boa kaka ataki to ke bato ba boa kate o ayebi ke na fokolo na ye ndenge dide njonga lo baka fokolo na ye asala mo loko na ye wana abimisa asunga Congo parce que ndeti ba machine oyo ya réanimation na Congo ezate ndeko na ngai est-ce que okutango wapi dans la vérification des obeta biso comment la bande condé des bêtises au Congo dans la réanimation hein oui si donc parce qu'on a Congo ma machine on est zaté biloko on est zaté na Congo pour na gravité te na Congo il faut tout le cas sunga bande qu'on a biso ya Congo merci c'est le moment tout le cas que ekoma tamoko grave tout le cas c'est le moment tout le cas sunga bande qu'on a biso merci la vidéo to sala edi no mano sala yeba ke bango pe ba osoko pa edi no mano zolanda papa zolanda yo soki abimite akolia te ngana yebi ke na kubima na ngati na fa na ndako na yebi ke
na ke na poste na tirer na beni moi di ba na ngai na sala course na ngai palais ma petit ba 18 mois eloko lia donc et ça l'idée et bongo sikoyo bandeko na biso ya Congo ba ko vivre ndenge nini bato tous les jours avant gouvernement ezo mokano oyo on a mis que à raisonner qui est le Kouana. C'est ça. Peut-être à Mokano, peut-être donc à Koluka à la solution pour le Mokambongo. Merci, merci, Lambio Port de Paris. En tout cas, président à Koluka la solution pour le Makambo. On a noté à Zoluka guerre nakati ya mboka Congo RDC. On c'est sûr parce que bande ko barolinga pe ko tika na banda kote parce que azangelo ko lia il faut abima le loko to loko ko lia na Congo zo zanga yango bana bazoko ba kuluna parce que pona ko zanga ko lia bongo siko ba interdit ba ko bima vraiment kote wana na ndimite ke bana ya Congo ba kolinga yango alors Lambio merci pendant na contribution na yo alors to ya bande comme ça zo benga wa to ka point de vue na ye n'appelle la merci papa. Allô, toujours un mandé comme ça, Zobenga. Ndeko Zobenga pour appeler sa point de vue naïe parce que ma Congo ya Congo il faut solo lango taboui. Allô, edino image. Allô, papa na biso toni toye bezana ni mtabengi toye ba ezanani pour ba ndeko ba Holanda na ni. Ndaka ndeko na yo papa Africa. Oui. Donc, merci mingi na musala na yo zo sala vraiment. Dengue ba médecin ba zo sala na ba policier vraiment. J'avoue, toi aussi tu travailles beaucoup. Merci papa. Vraiment merci beaucoup. Na yo ki moi ba makambo bato balobi entre Lambio Kofi Fali Poupa. Oui. Vraiment, il y a Lambio na yo qui te ce que Kofi comme les accords du Sana après tout développer. Bon, Lambio a 5 conseils quand la bandeko tozwa bokono oyo na ndenge ya GT tozwa ngo penza eza bokono eza koboma. Alors a 5 na bandeko il faut se respecter na mibeko oyo bakonza mboka bazolo ba faut kolata masque, il faut kosokola maboko, faut ko désinfecter maboko ndenge kaka elobamaki ye pa pesa conseil na bandeko na biso ya Afrique ke bazu yango penza na bosolo. Alors ya mopao mokonjolanda ki Nayokaki, ya mopao nayokaki ya fali nayoki, ben c'est que je peux dire vraiment. Oui. Vraiment bango ba pesi conseil au balubiana ça reste constance ya mutu. Tu vois parce que ndenge de kauchi koloba vraiment na Kinshasa 90% ya batu babibaka na taux du jour. Ce qui a sali à l'échec à salité, akolia te voir batu mususu même à sali mais bakolia na 20 heures. Mais c'est que mon frère Fali pour pas dire vraiment c'est costaud, tu vois. Oui. À l'obi boy ma baye o bazana ba moyen ba sangisa pour na ko aider batu ya taux du jour ndenge président l'obi oyebi même qu'on soit désinfectant wana na Kinshasa ça peut faciliter de faire l'argent mais t'as pas ça ozomona même ba masque wana ozana mbongo momoni no to zino pe ba masque te a futu na France baza routine et ko utati ba Chine parce que c'est grave ozomona ngai côté ya fali vraiment na féliciter yango makasi que atie moi parti na ye bato babwaka bato baza na ba moyen bato bazaka na bambongo na bango na Congo pe baza mingi basangisa yebi que c'est pas facile mais et le rognos aussi donc vaut mieux 1 que 0 le qui a bandi mutu ya liboso basangisi boye bazwi moi surtout eloko akolia soki ezali ekozala kitoko mingi ndenge président de la République alobi oui mais après ici Macron alobi yango bato bazala confiner na ndako ok d'accord mais beaucoup de gens ils seront payés bandako bato bakofuta te électricité bato bakofuta te voire même ba téléphone juste un nouvel ordre tu vois mais biso la Congo siko maloba mokonza maloba mokonza siko biso skona la dire il ko bimane ki bayo ki maloba ya mokonza siko biso la bona Afrique c'est pas pareil loba papa biso la Congo siko est-ce que makambo oyo sala na mboka ya France awa Macron alobi
et puis bato mosusu bazala rembourser na ndenge Macron alobaki. Est-ce que biso ndenge mokonzi na biso kuna ya Congo azwi mokano ya ndenge wana atalaki nanu te pour la situation? Je veux dire donc Afrique, Congo, Afrique, na Europe et cocanité. Donc il fallait vendre na ba conseil na tout ça pour contredire Maloba Mokonzité, mais je suis pas le premier aussi à ça la net pour contredire mais Maloba Mokonzité à la Maloba Mokonzi. Donc il fallait prendre ça na ba précaution. Aux hommes on a bon le cola ba ba robimate, koto ba zo moi mai, koto ba zo moi mongwele, et ça la moi boué. Et kuzala kitoko soki mutu abimi bakangi ye awana doki o respecte te neti awa boye soki olingi kuzala o respecte confinement te soki bakangi yo amende eza 135 euros tu vas sur comme 2 francs 3 mois de prison 2 ou 3 fois 3 mois de prison parce que ozo yokate ozo sala neti na ko parce que malade eza koboma ça fait trop mal neti Congo vraiment papa nango ki kozala na mbongo boy mais ozo pe désinfectant wana te na ebito soki na kosi mais déjà ba pharmacie est-ce que na Congo ba pharmacie ya malongeza na Congo d'abord na yebite voilà bon na bima pe mboka kala écoute yokanga papa yokanga désinfectant awa na kwanga awa papa okozwa nini ozo kwanga parce que libumu esenga. Voilà papa, donc c'est dire donc mokonzi vraiment ya mboka ameka ko revoir loko wana bazana ba bongo plus belé ba ti ko skala ya ngo la vite fait ozomona na ba mboka mususu ba kandi ba frontière partout mais ba kamboka ba kolia moi eloko kolia est très important moi maya komela alors la mususu penza bandolele la papa côté mususu pe olobaki côté awa o ce qui ba mabala et comme bien tout oui na oui yo côté wana poza maloba ibele mais quand on expliquer sono avantage à congé autozui mbala kata na ba marié. Il n'y a pas vraiment avantage ça pour ça parce que vous savez il y a d'autres couples basés sur la séparation du corps. Et au bout de tout ça, parce que dans autres temps, on a des formations, la violence conjugale et parce que des esprits où il y a des sociétés, des tikamoko, et vous allez à la moto. Vous avez mon. Est-ce l'embomote il y a réconciliation, non? Pas vraiment, hein? Pas vraiment, ouais, pas vraiment parce que papa tozalaka tout le temps na banda ko na biso to tikoloba tozalaka tout le temps na banda ko donc ezala ba excuse ya ba malade parce que o ndenge de comme ça solobi papa aussi maman Pierre banini ko ado ngana timbaka biso na biso o kende pe na maman Château Rouge po mimi ba biloko on le fait déjà parce que biloko ngo biso ndeko tu fait kolia ka ngoni ozo comprendre e ba misala na biso pe na ba maman eza pareil te biso penza to tika énergie na ba chantier na ba musala tango koya soki za fatigué c'est normal pe maman a sala moi ba makamo musu c'est normal ozomona donc les appels les ya conscience donc confinement où les alindé pour na ba bazwa maladie c'est pas que les sabatu ba ce qui déjà bozaka na kolingana te boko yokana na dino petaka te en plus il y a des portables il y a des jeux PlayStation il y a des tablettes il y a 20 kuna pour ouvrir na bongo pe toute la journée si vous comprenez bosolo libete rien du tout ouais le bas papa bovandi pe toute la journée bobongisi pete bosolo libete ti makampe bobongisi pete oui tout fait baza na bango pe baswana na bango te nini te momoni penza tongo ma papa na téléphone maman peta mususu na téléphone bon maman comme na mama kati mingi mona sali mwelo ko papa ba na téléphone ate na ordinateur atali bo mususu mona bimina na baluka ba ekimbo tant tu passes devant à moi na te alors siko papa Afrique tout quand tu do qui ne bela te pe na ndako moi distraction bimisi moi kaneti na beti donc c'est exact conscience ya mo. Alors Papa Africa na ina tuna mwa question moko comportement oyo zoloba wana eza comportement oyo to uta nango na Afrique. Eza boité? Pas vraiment.
parce que ce que tu as bien ba couple mingi ça sauf si bolingani et puis mobile a comment sa caractère na ye l'aime sous li solo pendant la mois semaine ndako za kana moté hein. Bon, c'est présalis li kamba batumi balé li kamba conscience ngolo na otu koloba même na Afrique des Arabes même chez les Arabes na babiko bami sous pezala nango subiso kuto zaka moins bandi vous pesa bazaka show qui dictate qui vous pesa place en fin de mois si tika ozoma na même na ba warape biso pesa to batela rande kutu ba mama biso to lengela ba mama to zaka show ya basi na biso na bandi ba pikolo mususu bomu warapeza bimisa kasa ero sombela mwasi na eto saki to non les alagate mais nous on les fait bon siko ba mama na biso ba mama na biso baloba rapé mingi bayoka ba mo je t'aime kala balinga siko bolobela bango de temps en temps oui vous voulez la yango pe mais en gros na kati penza ya makambo ndenge sengelaka penza soki kolekiti mpe bajeteme na mwasi abandi kolukoluba mo mosusu soko comprendre lo na linga loba parce que soki asengi yo 20 opesi mpe 20 akosengo 40 donc basalaka parce que ndenge balobaka mwasi atondaka te bajouera semblant genre tout soko komoloba jeteme yes quoi olingolo ba mo mususu or que soko lobi j'étais mbala moko olekisi ba mikola ko bandota bi yango asolo ba so ni telo ni nezo zanga nala tapie nala bakapie ndenge lomba lo ba ye manze momoko bo na bosani masa bandi ko luka ko mi corriger mais au fond ya yo olingaka na yo ye ozana ba projet na ye osomba penda kuna ye mais soki ba j'étais yango bona ba mindele mususu masa boye ba craquer mbala moko vous comprendre ba j'étais mais na ngona ba acte za te kaka o koloba kaka j'étais moi ça olingo lo bele mo mususu so koloba na osombelo pari na le femme est-ce que bon merci Papa Africa merci pendant la moi li lo basuki ali poto sande comme ça zo benga lilo basuki ezaka likambo ya conscience ya bato mibale bazala na koyokana na bango mpe kosala harmonie ezala étude ya coronavirus te napesi te mbote na bandeko nyonso vraiment barespecte likambo ya confinement eza makasi eza blaki te donc parole asuka ngwana epuis merci mingi na fali pupande eloko ya alobi wana conseil na acte c'est ça qui est bien ya mopa osaisir eloko te et batte belé basi balobi yango batte belé balobi il y a pas conseil yo pozo lo bango yo pozo sala ça surtout plus si parce que yo vandi penza na nini bo en direct batte saka ba idée comme ils ont passé na ba BFM TV pour se retagiter na c'est toza prêt à répondre à la question na biso c'est ça que vous êtes en train de faire et ça ma conseil bande mais les bango le bango monde entier mais à kobimisa 1+. Moi, je pense que c'est Fallait qui a dit ça. Donc, je suis très... Dans ce pays, je le respecte. Merci, Papa Africa. Merci, Penza, na contribution na yo. Alors, tous abandi comme sous na moni, bandi ko baso benga mingiawa, tous abandi comme sous. Merci, Papa. Merci. Oui, wana buto ko ndaki Papa Africa. Alors, ndiko zo benga akuyo benga sikoyo poto solo la. Tobenga na ndiko tobenga azobenga sikoyo Papa Africa. En tout cas, merci na contribution na yo. Et c'est ngande penza to travailler boye po zo fungula batumi moi mémoire et ça la moi bien. Ole que to kinaka na babuzo ba leso mabe makasi. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bien. Allô? Oui, attendez. Allô? Oui, attendez. Sœur. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, naye bezana ni mtazo benga na téléphone pour en direct kawa. Aiza Mavero, mboka ni France kaka? Nani na répondre mon mbalo alobi wana. Oui.
Oh, ma Verovika Mbele. Valérie. Allô, zo kanga te. Na so basolanda yo mokili basolanda yo ngai moko te basolanda yo mama. Ma Vero. Nabi mabale zate ke maladi oyo bazolo bapo mabala mingi ezonga. Oyo ko ranger mabala mingi. Eza nango raison te. Eza raison te oui. Libala so se ekabwana so se kufa nango. Eza te ka pona maladi oyo o akobima to ba telefone eza te. Oui. So likangu no moko boye boso la téléphone. Yo commentaire. Ah oui, mais faut to sekate boko to kakanda. To comme to suba congé ya mbala kata ba congé mbala kata yango. Eza raison te. Ouais. Nazo ka yo. Omona moko bomba mita mutu na toilette. Ma Vero loba sosola sakola. Ozo bomba nini sakola ma Vero? Na toilette. Oui. Ma Vero. Ba congé moko prématuré. Yango ozo ko loba te, ozo bomba maloba nini? Na déjà congé moko prématuré. Ouais. Donc oza tsamé na ndako moi si n'est pas dans ndako. Oui. Akokele na toilette azo sola na ba WhatsApp ba réseau comme la ba lenge belé. Si. Donc ezalango te ke bokolo. Bona yolo aza makambo. En tout cas ma Vero sanga eloni osangso maloba ko mama. Omoni so se kufa banakala. Oui. Dande simeno kasi boko ranjango. Hein? Bongo so papa yoko bonde la race. Ma Vero téléphone yo. Yango wana donc bolo bateki o mabale kozonga o nini. Po ba mtutu pe bazo sala baza. Avant ya mutala pa ka selele ba pour tout ka tika yena. Hein? Oh. Ba papier o bazo ba imprimer. Avant imprimer on tombe tout 20. Hein? Ça c'est on peut pas constater on se remplir comme que on a bini na tête ba pour. Après moi on dingi na e. Et c'est que le monde est bon salibala non. Bon, vous comprenez, ma Vero peut salir raisonner besoin kata. Yango. Alors, deuxième téléphone c'est moi mon boulot. Ah, bon, ma Vero, bon. Ma Vero. Merci, ma Vero. Tous en ligne toujours. Tous en ligne toujours. Ce qu'on compte après. Kaka mabala o baza bien batika la kaka bien o po baza bien te lo beza na mama moke eza bo lo kwa va na ndako a so lo na mama na bana Bon ma Vero en tout cas téléphone yo ezo de connaître moi muke bon tiamo na conseil te ba o ba va na ndako mibali wana eza mama moko pe ya bien oui aso na mwasi asola na bana ok bana pe bayeba ke papa za na ndako asalisa bango badevoir ezali bien eza te ke yango nde moto kozongisa mabala non bino mibali te ete ya bino ntango bopesa bino nzela bobimaka boyeba ke pasi ya ndako baza très important ke pasi ya libanda pasi wana ovaye na ndako te mwa kisi ye moto azopesa yo azona Aïe, ma Vero, bon, la moni réseau na yo télémesa mobulu, charger la portable na ma Vero. Tout ça mon sous. Alors, en tout cas voilà boucho la ma Vero, téléphone et eza na moi ba problème, yango ezo kata. Tu rejoignez à tout à l'heure, tu rebenga tout à l'heure tu yambaye sous. Allô, tu yamba ndeko oyo. Allô. Allô. Oui, bonsoir papa. Oui, photo kaka kalingaki
osenga na Mavero soki alingi tosala émission na ye ya kitoko poza na mingi ya koloba mazoloba te Mavero kata biso Mavero abouge soki azoyoka nga Mavero bouge benga lisusu wala mingi ya koloba otoseka ta koseka kofanda na ndako boye tolembi télévision tolembi maboke toyokaka mpe bato toseka malgré tala kaka Mavero, Redino, relancez Mavero. Ouais, merci Photoka, toujours bien sous Mavero. À charger portable, tout à l'heure. À charger à vous, vraiment à charger à vous. Ouais. Donc, Bambote Makati, quoi, on a pas on est sur Rolanda Bissot, quoi. Oui. La boussanité, mère de mère, dans la kaka yomoko, ou à sala que souki nanga peme koma ya moindo. Donc, makambalingela kote yango poza kisema mingi. Kisema kiduka, yango sala ke mokile kende. Merci Photoka vidéo, merci. Bon, à tout à l'heure. Yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka. Allô, oui, bonsoir. Allô? Au Prat africain, Mado Chako. Bazolanda yo mekala ko se présenter moi muke po baye ba kiza Madusha ko nini wazobenga bande kurangai na pesi bino mbote na moment oyo nyonso tozoleka toza na besoin biso nyonso tozala na soutien moral et pourquoi pas na ndenga ba conseil, raison pour laquelle l'émission vraiment est très intéressante. Merci beaucoup président Edino nga kombo nga Madosha ko la Opera d'Afrique. Donc, Mikolo Pena Nazo Lande la Penza parce que c'est important pour la biso nyoso. Oui. Nga iso na nina contribuer na makambu mama Vero alobi na pesi mbote na makambu papa na nga alobi rappeler nga kombo na ye papa Afrika to Photoka. Papa Afrika nde makambu. Na nina loba boye. Donc j'espère vraiment que moment où tozo les cas et sali kakate pour la coronavirus. Là la gens espérer vraiment que ba couple nyonso ezonga na temps. Na minute yo ba o bazo yokana. Na ba o bazo yokana te. Nous avons plutôt intérêt à faire des efforts mutuels parce que nous avons besoin. Pourquoi je m'explique? Oui. Parce que là-bas makambo nyoso hygiène ezosenga toza ba papa ya bana toza ba papa ya ba mama ya bana ezosenga toza na entente moko boya de façon que to meka komatisa hygiène na kati ya ba vie na biso po ete to sauver pe ba vie ya bana na biso na ya biso moko ya monter vraiment na ko bakisa vie ya prière kozala en relation avec Dieu. Parce que coronavirus, tout le monde a les réseaux sociaux et limbisa te. Bon, si vous avez fait yo papa ozwango kufa. Okokende na ni feloka kapozaka na problème na mwasi to mobali, ndenge mwasi to mobali ndenge moko. Donc nga conseil vraiment na kopesa en tant que la Opera d'Afrique. Oui. Ba problème ezanga kate bandiko nanga. Ba problème ezanga kate. Toza na souci na mboka na biso to ebite kunezo le kandenge ni. Toana souci na bamikilo mobimba to ebite ndenge nini ezoleka na ndako papa Edino na ebite ndenge nini ezoleka na partout to yebite toana bandeko bazana bambeto hôpital na tango dans tous les 4 coins du monde toutes races confondues na kati ya ba couple na biso vraiment bao babande ko yokana te fait un effort bao babande ko yokana e matisa lisusu parce que toza na moment où conscience vraiment il faut jouer il faut vraiment s'installer oya moni pena ke mposa wana ezotinda ya ba chéri limbisa ngai asala yango boluka kimia po bana bazana ndako kwa ko rate fièvre mwana moko boye po nani po zaika na kanda papa surtout rôle na biso ba mama konde poto za la vigilant total ate ko papa il faut ende ko sola na wese au moins il y a la minute au makambu papa bana zo sala ou quoi que ce soit rien à faire problème nanga papa bana za la bonne santé po ete papa bana pe mtago ko me bango na takara maman bana za la bonne santé po ete maman bana ko me bango na katanda tozo vivre na kata bamboka il faut câlin mwana kolinga ya amatelo na mama yo zalaki ndenge nini na mutu na yo ezo na tango teke ba mama il faut bazoka bakotia jalousie liboso moi je ne vote pas pour ça. Donc vraiment avec tout cela
rester connectés en Jésus-Christ, tous à l'ensemble. Papa dit nous continuer ma émission Oyo. Topesa na ba idée. Je suis sûr que Moutounio son dans ma sana kata mukilo azana likamagoloba. Oui. Bolingwe kola lisusu parce que nous allons permettre l'eau communauté na bolingwe kola. Tous à la boumoko, je vous aime, les labino fort et le binango yaboui. Makambo coronavirus c'est ça chien et le binango aïda. Donc tous à la boumoko, ta ya ba jalousie ezate ouais pour rater moi na pour cela qui jalousie pour lobisa qui maman tête to papa lobisa maman lobisa qui papa te. Tango yo na nzamba forcer biso to yokana. Oui. Nzamba zo forcer pena biso to yokana. Ozala ki na ennemi na ozala ki na mutu na ba no yokana na ete réconcilie-toi avec. Pour lobi oyebite le long des ya biso lobi oyebite. Je vous en prie les couples dans les maisons. Je vous en prie. C'est la maman Africa qui parle, je vous en prie. Est-ce que Maman Mado Shako, yondi mai ke lelo toko kozala na banda kutofa na banda kubwe. Nandima ki angote papa. Nandima ki angote lelo na mutombo bazo yeba te. Ndamo bona bimia alake kuluka watanga wisi papa da moni ba jeep ba Porsche va di libanda na bi o. Comme le roi Zate, Nzela Polele, Batmako pesa na bamboto dile wala Tanami. Mango koto baya. Bakomo kima na Nzela na lobi oui. Quand Nzamba linga forcer likambu ko muta edaka Nzamba Zate. Donc vraiment il faut eza donc comme une planète mususu. Donc lobi beto rola mukape mukile tindi. Si. Lobi to rola mukape mukile tindi. Donc, moi, comme il y a un mot, la bengue, maman, à répondre, c'est la kimi maman la chambre. Pour oyer, bidon, maman, on a tante pour quand ça m'oublie, la tata ou la té. Non, la tante pour quand ça, que tout le monde doit être en bonne santé, parce que ceux qui nous l'ont en bonne santé, mais on peut savoir que nous sommes pour la rapemer, Si. Donc, je pense que c'est pas le moment, papa. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, on a fait si binombo te mingi, maman de la confinement, de la loi d'hygiène. Maman Mado Shako kokata nanu te, toyo kana moi liloba moko par rapport ya na banzo landaki message ya bande komisa to balobaki ndeko fali pupa. Fali pupa. Nga penza kuta mabe papa, en tout cas sincèrement, naza na souci ya bana mboka, na souci ya ba musicien te. Te balobaki maloba balansaki ba maloba moko boye. Yango la kanisa ko landa kiango po o to sala moi résumé to o solo lango moi muke mais sauf que le ko landa kiango c'est pas grave. Que na landa kiango mais je préfère pas parce que na minute yo na mboka na biso ma musicien rôle na bango za mususu quoi. Pour na rôle na bango za la ki ba sa irisa. Si to ata to bi que na ndenga musique te ko ba yeba ba kama mabete ou quoi que ce soit. Mais minute il pas régulariser ata problème ya baskolia na Congo. Pour biso ndeto za awa moya kotinda kama western nyo ezaki. Si. Ozomona. La minute kaki na bazala bumu para que non ndenge za ko ba onde bazana ba yeba kama kamu. Donc ba yeba ki ipaki siko biso tuniko nga penda personnellement ngina mona ba musicien basangisi sati bambongo basombi biloko basunga batu wana basomba pe ba appareil oyo ka umu akamati akwei batieye. Donc c'est maintenant on doit voir les pasteurs, on doit voir les hommes d'État, on doit voir les musiciens parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Donc ya mote ngai so ata na moni musicien leki na ena nzela alobi na elika musan m'intéresse pas. On les a tellement trop entendus parler. Aujourd'hui, le problème de mon peuple. Les gens sont vraiment contre la carte de confinement ou quoi que ce soit. Ils sont tous dans la carte de confinement. Ils sont tous les Sarabangokuna. Si vous avez un déni. Si. Vous avez un déni, papa. Par exemple, salut, papa. Tous les gens qui ont bien, combien de coups pour la concert. Donc c'est pour ça que moi, quelque part, franchement, je voudrais vraiment rien dire. Oyebi que journaliste moko a présenté qui concert wana yé pas koufi na coronavirus. Oui, na yebi ango ya monté na solo bango. Donc pour moi, ils sont pas en train de jouer leur rôle et moi je suis pas là pour leur jeter des fleurs. Aujourd'hui, sincèrement, je suis pas là en train de leur jeter des fleurs. Souci na ngai ezali biso ba papa, ba maman, bande ko na biso communauté na biso to za la buloko.
mouvement basolaire totia pembeni distraction totia pembeni parce que coronavirus soki azalaki ata mutu alaki yo munduki okokusa ata opakata ata mbangu mais na minute ozobunda na mopepe papa oke nango na minute ozobunda na mutu ozomona ye te donc lokola ezosenga baloi d'hygiène ezosengaka tozala na bonzambe tozala plutôt concentré à faire cela que à suivre ce qu'il ne faut pas. C'est pour ça, j'espère que la blessée binotendene na lobi ba makambu kolimbisa nga wa choqué, mais c'est vraiment ma façon de voir les choses. Que Dieu vous bénisse. Merci au frère d'Afrique. Oko katano kuna tous andi komsusu en tout cas. Bandi kono sobora ndabiso bozoka réaction de komoko na moko par rapport ya masolo et tozala ngo ezo déranger batulelo tondimagité tozaba prisonnier na bandaku tokomi ba prisonnier. Alors bon, tout ça nini eza mukano soki eza nzambe soki eza ya l'état tokotosa ngo kaka parce que bango nde bayebi po ba sauver biso il faut tovanda na bandako mais eza nango te ke soki lelo bato baboyanaki na bango lokola bavandaka ndako moko bakozongana soki esengi bazongana bakozongana na nzela oyo ya kovanda na ndako ensemble bakozongana mais soki esengi nango bazongana te nzambe ka ye moko ayebi toyamba nanu mama azobenga encore toyoka nanu ye. Allô? Allô? Oui, allô? Maman Véro? Edwin? Oui. Ouais, bien, mais en tout cas, félicitations. Merci, mon beau frère. Merci, merci. Ouais, merci, en tout cas. To bata makala banda kunde to bata ma parce que mi beko pesa mindengwana toto saka. Merci ma Véro. Ma Véro, papa moko alobaki il faut akosenga débat na yo po abi amoni tozaki na maloba ko bimisa mozo ko bimisa te. Merci. Merci. Merci en tout cas émission qui est kitoko makasi ndeko azana intervention abenga to solo la basali na nzambe pe to na posa pe ya bino basali na nzambe to na posa na bino o zo na biso na ligne to na posa basali na nzambe bakota mais tout mona ta musala na nzambe moko te to me kolikola mama Rosa suki mama Rosa yi pa kota prière na 21h mais to me kana ko zoyer moi mukristo. Ouais, et puis l'image Moussale vraiment, si je peux faire vraiment une polémique, vraiment au l'équipe à télé, journaliste et chroniqueur au l'équipe parce que c'est trop profond. Vraiment, félicitations encore une fois. Nangatina, j'étais encore de l'eau pour oui. Ndenge binobo, ndenge pour le dire que ma balle est au et bon, baso bazaka ba célibataire ba bengana mibali batikala bango moko na bana. T'as vu les cas? Oui, bien sûr, papa. Donc, epesa bango leçon, mais na condamné batika kate parce que na kaka couple, il y a pas que les femmes de baza ba fautif non. Na batumi bale wana mutinyo sur le cas raison wana pe ba jisia kate. Donc epesa pe ba mibali mususu pe conseil et puis appel na basi mususu outi ko lobelo ko mususu siko na outi ko landolo bio to de la basala nzambe bakoyate parce que il y a pas mosala nzambe sina sala na émission na petiter na nga na nou jama noir tala ba makamangwango tala siko mboka neto palo baka place papa vandaka masa ya nzambe na Roma ouais tati makabali we za mingi alobi ete likambo te ya bato basambela me baza koluka nde moyen ya kobikisa bato tu vois donc ça sert à rien pour le babato tokoti gel de béni na prière mpo na boye na boye donc place relasa bango ke baprière wana ezala nango bamakambo moko ya lokuta yango oyo soki ose protéger te tu vas mourir oyo alingi mpenza koasambela peta bashita asala bakareme mais akende simba moto ya coronavirus akozala contaminé. Protégez-vous, vanda na ndako kobima te soki obimi zala na désinfectant na yo zala na bamaske soki osali yango to olobi ke même bible ekozala contaminé. Moto aza na coronavirus soki asimbi bible ekozala contaminé soki mpe ozaki na yango to yo osimbi yo mpo kontango mpo okufi. Donc
ete ya bapasteur oyo bayaka kokosa peuple keo nzambe donc na minute nzambe aosala te par rapport à bapasteur papa makambo oyo eza nango makambo ya nzambe te naoki koloba bonzambe ase asala ozo comprendre eza ya biso bato ya mokili sikoyo makambo yango na répété encore pour une fois eza makambo ya prière te eza makambo ya prière te ndeko moko mpe ya congolais aza na Chine alobi eza makambo ya prière te eza makambo ya omibatela ote protéger ndenge bachinois lelo bakawana eza lisusu mpe parce que gouvernement si makambo wana amen batituna ndako bamosusu oyo bazali kotya motu makasi mpe bapeki bamosusu bafimbu mais lokola bovali na ndako bazotela bango bamaske bagamba oyo baza na bamoyen te bazopesa bango biloko ya kolia okobima te jusqu'à nouvelle ordre lelo na Chine baka eza lisusu te tu vois donc epai ya papa ti lelo bato bazokufa nayebi te soki papa asayebi nzambe ufa mais en gros ye moko mpe lisusu aza na kati ya kobanga te fana komprenaka te ozosambela dernier jour okende na lola 16h ya lola yango oyo merci papa Africa merci papa Africa tozwa mama mado alinga aloba lisusu toyebi te soki oloba nini voilà pesa ye papa yo kata kuna kata papa makambo oyo namoni ezokende bien makasi parce que namoni mama mado alinga zonga lisusu akolobela biso nini mama mado Shako tozwa ye lisusu toyeba soki nini alinga bakisa parce que namoni koso Allô? Oui, allô, Maman Mado. Oui, Banga Sawa Congo. Oui, Nazolanda yo. Oui, papa, na Mado Shako Lisusu. Oui. Na répondre Papa Africa et puis na répondre Bamisusu. Oui. Bon, na yebi na lakisi mutute avec tout le respect que je vous dois. Si. Voilà, restons humbles toujours. Na loba boye. Na moment oyo, il y a solo vraiment réaction à Papa Africa, c'est un petit peu concevable. Dans le sens où, basela nzambe tozomona bangoti. Oui. Donc basela nzambe mingi o tozomona te donc eza mingi o bakosa biso. Parce que toza na moment oyo, il faut vraiment de basela nzambe batelema. Parce que soki totali na kati ya liloba nzambe, nzambe ayebisaka biso que tango bokomona ba makambu boye bake naza na porte toza na besoin milimo ya bato kande na lobaki tout à l'heure soki lobi tolamuki tremblement de terre mokili esili il faut tokende rendre compte na nzambe mpo na milimo na biso non na moment oyo efaki vraiment internet etonda basali na nzambe baba na koganga repentez-vous car le royaume des cieux est là finalement ndenge bandaki koloba proche mpo nzambe ayebisaki biso alobi tango bokomona épidémie pandémie ndenge ezoleka boye tango bokomona bana bakomi kozanga baparent respect tango bokomona baparent bakomi ami de l'argent bamboka ekomi kobunda entre bango bamakambo ekomi kosalama boyebake lokolo na nge eza na porte sikoyo tokomi komona yango tokomi kokota na bandako nga nalalaki nayeba eteke noolamuka confinez-vous. Nalalaki nayebaka te na kati ya hôpital bato bakoma respirer na bamachine. Nalalaki nayebaka te ke nakolamuka nakomi stressé il faut nalata masque papa nakolata na lokola baga ya plastique eza te nakomolata na baga oyo nasalelaka ménage mpo na kobima libanda. Donc botala neti exemple napesi vraiment mama na nga Rosa mbote ebele a mobiliser biso na internet donc tokomi kosambela donc so tosambeli tokozwa kimia te. Donc c'est ça, c'est de ça que nous on a besoin parce que tout le monde n'est pas chrétien, ça c'est sûr, mais ça là-bas basalaka confiance neti biso baoyo na nzambe donc baoyo baosala na confiance baba kodecevoir bango te parce que aprévenaki biso déjà. Donc toza na kondimaka soki tokangami na nzambe na bamoma oyo aprévenaki biso tokozwa eloko moko te yango mote nazoloba ke na moment oyo toza na tante yawa nazalaki na rankine na edino nazalaki na rankine na wayambo première dame na moment oyo mobali na nga te na moment oyo ezali concentration plus na Jésus Christ
hygiène na confinement. Donc na yango na tango nga solo fungola internet nanga et c'est mon anglais ça la 18h 19h et dit na opesa sous message nini. Mais avant wana le quoi to vana kata bandako na on sepela ko mona pasteur moko azoteya azokitisa biso motema po tokendaka baeglise totiaka badini bana so bakendaka baeglise topesa bango mwa structure moko boye ya kondimela yesu mais na moma oyo bana na biso baofungola bainternet baomona bonzambe te ngai akorépondre na mwana na ngati ngana bapaster bakomi kopanga mais c'est normal que papa afrique aloba ndenge wana na paster babangi corona c'est que nous sommes vraiment à la fin des temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment moment où basal na nzambe ba inonder réseaux sociaux. Le quoi là-bas interdit? Le quoi là-bas interdit? Le quoi là-bas interdit basal? Mais papa, notre Dieu n'a pas de limite. Il est le millénium de millénium. Ce qui va interdire basal, mes réseaux sociaux basal à Ropoani. Quand il n'y a pas de problème de corona, on les voit faire des prières dans les internets, hein, on les voit. Hein. Si. On les voit. Même à l'internet, ils ne peuvent pas. Donc, maman, Rose, elle est la seule. Elle est la seule. Donc, c'est elle la vraie tour de l'attaque à Paris. Ah, les hommes Rose. C'est tout notre qui est nan. Et ça, fanatisme, c'est pour maman Rose à Ebiété. Marosa la monique à la prière dans la zone la naïe mais naïe était personnellement donc tout le monde que ezali kaka yé vraiment dans la tête ba réseaux sociaux wana nyoso ba pasteur nyoso bazolo ba Congo ba li mbongo ba l'état ba pasteur makoso ba tiela baso makelele ba nyoso wana tozomona bango te parce que offrande européenne ça m'a fait bakangi ba western bakangi ba banque. Non, attendez, répondez-moi s'il vous plaît. Donc selon Opra d'Afrique, donc réseau la bango zamdengo wana po bakangi ba église offrande des athées ba opesa ngo wapi ma di me pesa athées ba opesa ngo wapi yango bazomona na tena réseaux sociaux. Mais papa oyebi ke na ministre yo na église catholique ezala na ba secours catholique papa. Oyebi ke congolais nyoso te na kati ya mboka mikili ya poto aza na moya ya komilesa na ndako totiaka badimi na baofrande na baeglise moma yango balakisa biso enaki na kati ya baeglise yango bazalaka na basocial posonga lelo naa na eglise nanga mamongo bato bapesaka nanga na social soki moto azangi eloko communauté congolaise boya kozwa mais c'est ça on ne doit pas donner de l'argent seulement pour que le pasteur y mette sa veste non. Mais bango wana siko bango bazaki kutu na minute bango wana batindela batu pe sur la Congo parce que tout le monde doit contribuer pour notre patrie. Bango mais la bango wapi. Mais après cette coronavirus nous allons faire des analyses. On va connaître le vrai et le faux. Qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Au moins même président de la République de Yamboka Oyo, alobi azo foutela batu bandaku, alobi azo foutela même na ba courant. Et bon, il y a biso na Congo kuna. Ba foutela bango. Franchement, il y a biso na Congo quand on a tout à l'heure, je vais pas parler de problème là ngeza biso si qu'on a niveau à communauté. Biso na niveau à communauté. Ba pasteur, les pasteurs là, les grands pasteurs qu'on voit, qu'on entend parler, les grands pasteurs là. On les voit où? Tout l'argent que les gens y mettent, les dîmes et les offrandes. Ceux qui va comme soit la coup de soit pasteur, nous sommes pasteur JF Ifonge, ceux qui vous pouvez savoir la jim te, andoki, ba fingi JF Ifonge ndoki. Mais si on va dire on va tout bâtir en kasikoyo, utilité la moué za wapi. Même à ta pesi biso l'on sauté, ba pesi biso koliate, mais ba la biso attaque passion bazanango ya kolekaka na ba télévision na ba réseaux sociaux comme on peut gratuit ozo sala ba wote ba leka na TF1 to FR3 pour l'indemnité que ba Patrick Poivre d'abord bazo sala na minute ba leka ta internet ko pesa biso ba prière ba passer tema pour booster biso ndenge na somo papa on a ça la stress mais quand on a yoki maman Rose bon de là beaucoup de sensa de beaucoup de ma famille tina makila na Yesu pa maman et si que papa zali et si que baleki bon ebi bon là moi ça la kata motema c'est une forme aussi à soigner bah tout nous on en a besoin les gens qui croient en Dieu on a besoin attention
Nous, on a besoin de Jésus-Christ parce qu'on croit en cette personne-là, en la personne de Jésus-Christ. On en a besoin. C'est vraiment un message que je passe aux hommes, à tous les hommes de Dieu. Quand on voit le général Makoso parler à tout bout de champ, donc pasteur rebelle, les caca, ou quoi que ce soit. Nous, on envoie nos 10 000, nos offrandes aussi. Mais c'est quand on a un problème à coronavirus. Coronavirus, la banque ici, coronavirus, non, nous avons le droit de désespérer. Na saisir eloko moko lobi tango pasteur Makoso banani bateyaka bino botindaka badimi na bino epai na bango. Non, kotinda ke na lobi non, nga sambela pas Makoso te, papa na pesi ka exemple na talaka bango qui ne connaît pas le général Makoso. Mais na bi bato bakendaka ba église, o batiaka ba offrande. Et comme on appelle discussion entre les pasteurs, n'est-ce pasteur J.F. Ifongue, frère J.F. Ifongue, il y a un pasteur, frère J.F. Ifongue, il y a PCM, c'est son à l'émission, alors bah qu'il a battu que, botiaga ba, dimete, bah finga kaye, ah ouais, oh t'es, ndoki, lokuta, boy, mais ceux qui mettaient les dîmes et les offrandes là, ils n'ont pas besoin de voir leur pasteur, ils n'ont pas de réseau téléphonique ou bien besoin d'un appareil téléphonique. Ils n'ont pas besoin. Papa Yoka, oui, ils ont besoin avec la Katandaku. Avec Yemoko. Avec la besoin à Babaké Aye. Et le. Tala Yoto Zota la a nengo sa biso sengona zota mo moyena benge dino. Yoka se zo sala biso mabe. Et dino nga so la bengi yo la téléphone na to so solo la boye sala nge lengi. Naza rendez-vous. Et zo sala bolamu. Mais yo za pasteur te, bongo ba pasteur na biso to na bango besoin sikoyo. Baza ko inonder internet te pour anine. Pourquoi on faut finir ça kombo Yesu Christ Masia? Hein? To so ba to bakoti na bonzamba bokoko, balobi ba bokoko te. So ba to bakoti na bonzamba na balobi yango te. Non, il faut absolument qu'on les voit, il faut qu'on les voit. Mais les autres passer par moment où on a besoin de leurs conseils, c'est très important. C'est très très important. Ceux qui m'ont taillé ici, moi je prends le soin, na aidé nos bilingues, ça un appel solennel, na ba pasteur, ba femme de Dieu, tous les pasteurs, les kabalou, kabamabonde, liberté, abisso. Parce que ba kangi ba église. Non. Église moko te za ko kangama parce que église za motema ya mutu na ndenge ya liboso. On a besoin d'eux. Voilà. Faut arrêter. Merci maman. On a besoin d'eux, puis on a besoin aussi tout le monde que bango na badim to tiaka wana bana ba tiaka ba offrande. Ba sali quelque chose aussi pour le Congo. Ouais. Oui, on a besoin. Il faut arrêter les sentiments diaboliques là. On a besoin de voir que à ta pasteur, moi même les fils que 100 €. Bah ça ici bah église mobimba. Il y a mon qui la poto ah bah sangi si pour bah sungape Congo. Bah sungape bateau bah zona confinement. Parce que les papa, ceux qui kaka 50 bateaux na Congo bah coronavirus, tu perdre presque la moitié de notre peuple. On a besoin tous de Yakotia Maboko. Et aujourd'hui, moi je vais voir les musiciens, moi je vais voir les hommes politiques, moi je vais voir les pasteurs. Et là je serai contente. Voilà. Merci maman Mado Chako. En tout cas l'intervention na yo, na moni ke magambo yo moko et puis ça rappelle Kanda et puis ça rana mawa surtout quand ça magamba Congo na biso et ça la bien ti. Alors mais oui, biso toza kopesa bana ba éducation, toyoka ki pa na bango babandi kolakisa biso banini. Moi vous savez depuis quel âge j'ai mis des dîmes et des offrandes. Alors si ces dîmes là et les offrandes là peut-être na kopa ko bomba mbongo te, j'ai besoin de voir même mes fils qu'un pasteur aller à la TV ba la sakande ba la même association nous sont ça la ba fait ciao. Même tous les associations fête, maman association interne, moi je veux les voir. Je veux voir même sur des autres qui n'étaient mais ne fils que même à ta vidéo à ta les caloba. Comme ça au moins on va voir que non, misala avant coronavirus et puis ça qui après coronavirus bouillé. Parce qu'aujourd'hui notre peuple au Congo ils ont besoin qu'on les aide.
Il faut arrêter un petit peu de faire des choses avec les sentiments. On dit papa, moi après ma coronavirus, na s'installer. À qui je vais pouvoir faire confiance et à qui je ne pourrais pas faire confiance. Ouais. Ah, je vous assure, coronavirus, c'est qu'on a arrangé ma cambre belé, je vous assure. Et qu'on t'a dit ça qui est qui. Tozawa. Merci, coronavirus, et qu'on t'a dit ça qui est qui, Tozaliawa. Maman Mado, en tout cas, pour leur entendre mingité, na combinaison. Na pesi maman Rose Mbote mingi, côté ba pasteur, na pesi maman Rose Mbote mingi à continuer. Et puis lobby, comment ça s'appelle? Lobby, ba maman, ba papa. Jeune de prière à 15h, toujours l'année la carte, l'année à 21h. Toujours kota, kalamingité, qu'on prier, et zo sala bolamu, toujours qu'on est toujours qu'on prier pour la déconnexion, dans la hôpital, toute race confondue. Balobi karaté pour la Congolais. Toujours prier pour la Mboka. Toujours mon pasteur pour prier pour la Mboka. Toujours prier surtout pour la Mboka, la biso, place nous toujours yokake, pas se koti, toujours prier. Mokili mute koti déluge. Toujours la carte à moment où la Bible Noël, on va qui koya au côté la carte à bateau. On dit ma gloire à Dieu, on dit ma tensa pambola kaka. Et mon candidat dans le coup na nyof. Merci Maman Mado, merci Nzambe ya Zolukumu. En tout cas, to komi na suka ya masolo na biso na ebité soki quelqu'un muta mutuma rokota pour te clôturer. To bandaki na l'air mora bien, tout ceux qui se na l'air mora bien parce que ça na moment où ba ndeko mususpect baza na posa bakota na ligne, il faut te tirer la bande comme mususu biso to komi na suka 1 heure de temps déjà passé, ça va déjà. Yango vraiment et ça linga pe plaisir et sengo mingi ya kosolola susu na bande ko na tango oyo balion de la presse nyonso na moni Maman Mado Chako a intervenu pour la balion de la presse na moni bande ko mususu balion de la presse ba quotité na episo bazawapi y a pas de souci mais na moni quand même contribution à Kayaman na moni Musakoli Lami Donvo na moni aussi Pata Plis na mona ki Samo du désert aussi en tout cas vraiment et le retour senga na bande ko na biso ya média yango wana biso toza balion de la presse il faut tous à la souder pour musa na biso kende liboso so ko moni ndi kwa bandi loko moko ko sala ezamo eloko moko bien mais ka ko tsata mo elembo après tu nous sala bien pour ndeko wana pe mukolo yo pour sala ndeko ko takiti fona tape après yango wana alors nga pinda na komi na suka ona kwa ko sona bandeko na ngala poko lilo ezaki penza mingi yango wana bolandi bolandi message à Fali Poupa, bolandi message à Kofi Olomide, bolandi message à Ndeko Napso Lambio nyonso tozui quand même réponse bi anonango yango bomoni to sololi concernant makambo yango. Alors mingi akolobeza nango susté vraiment nalinga bino mingi penza tozana bino to continuer bino boye to continuer bino bo message ngai et puis na osenga kaka bo s'abonner na bilengi ka chaîne bo salila auto salila direct ko en tout cas ezapé na YouTube nango bilengi kana na komi bilengi wana so bokotika na bilengi bo mona chaîne nanga bo s'abonner en tout cas ça nanga bien makasi so bo s'abonner na yango la linga bino mingi vraiment mingi et bobo sanate tous en soirée le 8 mai le 8 mai tous en soirée na ville Saint-Georges ce qui m'a kaboué et que bien en tout cas pour maintenir date le 8 mai na ville Saint-Georges 153 rue de Paris ce qui m'a kaboué bien par rapport à la situation de Zanango ce qui va libérer la situation qui est tout bima tout ça la makam tout ça là. Alors le 8 mai tous en soirée au Ezamoko na ville Saint-Georges na 153 rue de Paris soirée ya makasi bomo na balion de la presse sur Bozalawana soirée pendant ya makasi Bozalawana soirée liputa ndi makambo bande konso ba milate na maputa la bango to mona ke lekaki ya biso pe siko photo la tamaputa. Donc le 8 mai ezabongo soirée ya monene au Zabongo na Villeneuve Saint-Georges na 153 rue de Paris. Alors kuna bomo na Mama Feza, Mama Higuette, Mama José Mia Love History et Mopandi Sangwamboka et d'une image de king de la presse. Tous avons un poteau accueillir Bino, tous avons un poteau CP Sabino avec DJ Geneva Musique Pro. Tous avons la date il y a le 8 mai
soki makambo ki nango bien en tout cas tous avons les 8 mai bande kono so bosombe ba ticket na bino bo garder ba ticket na bino pona date les 8 mai tous elaka mibe kwa mboka ezala ebonga soki ba bongisi mibe kwa mboka en tout cas les 8 mai tous awana soki ebongi te tous obligé to kina date mususu mais pour l'instant tous avons les 8 mai au date de justice ko ba pesi biso na salle tous les 8 mai 2020 na 153 rue de Paris. Donc kuna ça va yinda le 8 mai ça va yinda na bisino ba inviter la mino bazali ba inviter surprise bazali pour la date le 8 mai bozanga te bozala tozala elongo na bino. En tout cas merci na ba nyonso o bozala ki nanga elongo lelo. Merci penza na 5 étoiles de love, étoile d'amour, le véritable diamant noir José Leumba, Demoemo Mwasi Mandefu, Kayaman Paris Ezuga, Malolo ML femme d'état, Bijou Kanyu, Bijou Bijou peut comme le rama pas pour longtemps en haut, Mama Bijou Nabiso, Fana Queen Fana Bicho, Ngoma Chandrel, vraiment vous avez belé hein, vous avez belé Nanou Diamant Noir, vous avez penza ebelé, vous avez belé mingi bakombo za suna mutute la mi donvo mosakoli Charlie Kapinga Arnon Mvuma 500 mégapixels. Merci en tout cas ngala sukisi na sukisa la moi lo yembo ça la moi bien tout ça moi lo yembo dommage que réseau na ngala mon lelo réseau na perte à réseau makasi mais tout ça kala moi lo yembo ça la moi bien. Moi le yembo sala bien parce que pour tout bengala pe tout bengala aussi moi miri mo wana ou ils ont déranger wana sala moi bien mais ça kala moi le yembo sala bien moi le yembo sala bien parce que tout bengala aussi moi miri mo wana kolo to beleli lelo moi qui t'a fait sala moto et maketumbelo tango nelia moto na yo moto et moya molimo kuna na esobeli kundina moto e Papa Afrika Ramazani Suke Mbongo Roger Dezinga merci na creatire nyoso yo latisa pololorosa latisa ngala na bosantu na yo pipai natianga mabanzo etwango onine pasabu esilanga te nakoma sije ya licho tongo pokwa nalamuka na bonde l'avenir ya bana mokonzi ozali wapi Yopengano sunanjela na liloba na telikia de twango les rois compatissants Adonai Chéri Mafuta les jeunes patou jeunes millionnaires Marena Fololo la Marena Fololo nakacha Evry Mama Ika Eugénie Nakacha Corbeil Papa Ika Delus Papa Alfaro Ya Roger Boleba Ya Roger Dezinga Suke Mbongo Papa Afrika 5 étoiles de love, étoile d'amour,
Le véritable diamant noir, je sais les Wumba. Sunga bayenge bene babungisi elikia. Pesanga loboko na yo na zina. Sylvie Kakessa la friandise. Ma vie dépend de toi. Lilo pena réseau et déranger tous au kata kata toi. Merci, 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 merci. Vraiment. Na kobe na suka. Tokutana lobby. Hein. Merci, merci, merci. Ciao, ciao.